Mbote mingi na bino nyonso ba ebolingaka émission na bino couleur des artistes. Ba fanatique tout ya couleur des artistes batu tout balingaka chaîne na bango HD la Congolaise TV. Isika o bozora ba information ya ba musicien na bino ya mboka. Isika o bino ba États-Unis bovandaka Prince Yaweli dans les États-Unis na bike bovandaka po bozela émission na bino couleur des artistes o elekaka lelo samedi na HD la Congolaise TV. Ba bima kamu likola makambo. Ouais, c'est lui qui boude na kaboudé, c'est Christian Palundo qui parle. Yo nani yo rotia libaya wapi to lambela yango po TVZ ya batutu. Wa lelo to yambela bino kandi to lobaka couleur des artistes zaka ate po ya maraba artiste moko boyi to ndeni tips to ya makabatu tout lelo dolinga bo découvrir biso na bino to découvrir mutu moko mutu aza sala succès a on akati ya Congo aza parmi ba artistes o moka bazo compter na elobi Alexa Ape biloko ne na ba Trace Africa Alexa Ape ba biloko ne na ba chaîne mususu to talaka e par ci par là. Il y a une couleur des artistes baba qui le photo lukaye to yambaye to yokaye yenani di ye DJ Fati Jésus Christ ba DJ nzambe na bango tout ba DJ tout ba yimaka na Congo nga na confirmer ngo Christ Palundo yaza danger nzambe na bango tout DJ Fati donc na senga na Montréal réalisateur na ngai ameka non ko zongisa biso ne loko na moko boy na TV o esi beta e bongo to zonga sur plateau. Merci pour notre régie na banoko pesa no merci na ba union surtout ba osunga biso pour émission o eleka kitoko. Merci na yemoko moto yambo la patronne Espérance et Bongo na États-Unis na pesio mbote na bosante mon cordon Joseph Ekombo Mangoto en plus mon caméraman Dominique Kankou Mulumba yango mona ko senga na régie to zonga bocha eloko moko boya DJ Fati o bana poto bakotale bongo to zonga na régie poto solola makambo etali vina e quoi boucle toujours. DJ Fati, Papa Roulage, Michel Mbenza le banquet, Zimbaye, son qui roulage a télémina Prince, Akanga Kaliboso, Akangi na gauche, Akangi na droite, Apesi Pierre-Ridje, Pierre-Ridje, allez joguer la yé. Mabaga Michel Mbenza, nalela ndenge nini, roulage. Roulage papa na bango roulage sali suwa bateli yero banazela roulage sarata bares roulage papa na bango roulage kisare ndubu roulage planadinanga biya menala bandage nini roulage bisanyoso ya mama komako awa sikoto ko embate pour roulage c'est meli siffler soit cadence. Ebandagawa, yango Ebandagawa, Ebandagawa. C'est just Mr. Abidal News. Voilà, allez nani, allez nani melisible. Allez nana melisible go. Nana melisible. Michel Mbenza nana melisible. Yoga yemba Michel Mbenza les patos silencés. Michel Mbenza mon banquier. Yebandagawa. Hey, maman. Allez yo, Nini, c'est là. Dans le bel Zouzou, yo, papa, c'est là. Et dans le bel Zouzou, yo, papa, c'est là. Dans le bel yo, Nini, c'est là. Voilà. Ridi qui fait gagner la salama na yo. Azo kumamba
Bangu, ese bongo finance esa. Esate. Yebisaye. Arlette FIFA. Asa denda makasi. Ese bongo pernesa. Esate. Na solo banayo. Bongo likase esa. Esate. Na so yebisayo. Bongo bakonze esa. Esate. Papa roula sa tombaki. Na solo banayo. Bongo likase esa. Esate. MC Jordi Semo. Papa roulage. Hey! Nakini bini roulage. Gabo bini roulage. Naposa bini roulage. Angola bini roulage. Les Portoricains c'est cadré. Yende moto somo. De balokosa papa mayinda. Yebe abini roulage. Ibe Yorsebe. Yebe abini roulage. Christian Matondo. Elle est confortable. Merci beaucoup Nabino roulage, papa roulage ezali clip au DJ Fatia Boaka qui na marché pour na biso Nabino total la peto sans voir moto yeba yango poto yeba ko yeba musique na yendenge abetaka yango na yango lelo to yambie do DJ Fatia ko sa rentrée chez ça la biso bien bana poto ba mona yo DJ Fatia papa roulage taka confinement à Palindo. Ouais, DJ Fatia bonjour. Bonjour Christian à Palindo. Merci beaucoup de s'appelle Minko Yambayo pour naïbi que Prince Yahweh le mystère Versace aux États-Unis bazolanda biso donc na Boston mystère Versace Prince Yahweh Arlette Yapembe une américaine au Congo yepé à Hollande biso aux États-Unis DJ Fati Jésus-Christ aba DJ Fati le mystérieux DJ Fati papa roulage pourquoi ba kombo nyonso wana mais DJ Fati Jésus-Christ aba DJ nyonso na naïbi angote. D'abord, on a personne qui DJ Abdul, DJ Ressel, donc Bango Baebi. Bango Babenga, DJ Fati, Jésus-Christ Abba DJ, donc c'est moi. Vous confirmez, Jésus-Christ Abba DJ. C'est moi, Jésus-Christ Abba DJ. Trois DJ. Nalobi, quand on a DJ Ressel, DJ Abdul, Azu micro déjà DJ Fati, Jésus-Christ Abba DJ. Si vous avez DJ Nino, DJ Fati, Jésus-Christ Abba DJ. Amarou la soie, boy. Ah, boy, par rapport à quoi? Comme Bonanga. Autant y est. Ah, Fagina Tanga, DJ Amarula, DJ Virus, Bambo Théâtre, pour DJ basé Belé. Sur la relation des arnons de Naba DJ, sur la bango so bien DJ tout le monde en rata Congo sur la bien. Ouais, Christian, donc au moni DJ Fati ndaza bonesinga DJ Fati so moni ke DJ Fati na bebali na DJ Mobo Segenda lukinga makambo. Babi yonde kanele kako trop lingi makambo ba bagarre trop ko soit na fort na ba masa nao. Yo monanga déjà na bunda. To ovandi skamo bogi DJ Fata bogi. To ka sangono na matete ba DJ matete batonga yo tali mete place banda makam. Bon avant na limete to matete. Nga na mona ma campagne nga ko la ma campagne na ko la ngalema après ma campagne on va na bandal. Banda fréquenter kuna ouais na banda fréquenter. Yango ba yeba comportement na. Ba bundela ki ngai to nga la bundaki. Nga ba bundela nga so la kitina mateto sati belaki simba bende kanga kuna o koto ba yo kana tamba koto ba kana raté ba bunda po ni DJ Fata qui était sur le terrain. Merci beaucoup DJ Fati le loto yamba ki opoto sula makambo etali vie na yo, vie orchestre na yo, surtout vie artistique na yo koyeba ko expliquer bana poto bana États-Unis au Hollande biso yango na linga na pesa sumbote na maître 17 motema mama bibi na dine États-Unis yepa Hollande biso Joël Mukendi na Dallas yepa Hollande biso Pascal Yombe na Portland bombe ba Hollande biso DJ Fati boni santé na yo boni santé ya vie na yo mobima ya orchestre na mobima boni santé évolution de Kenya ouais Christian Palindo santé ça normal d'abord l'ancien non merci na ba téléspectateurs balanda biso alors peut ça fait bambo ta trop na bana mikili batu nyonso balanda biso balanda chaîne à la Congolia donc par rapport à G donc on a s'appelle bambo na bino na trop na ndenge bolanda biso la patronne pas Hollanda au numéro 1 ouais la patronne Espérance Bonga et Bonga DJ Fati papa roulage vous sali donc bambo ta trop donc déjà tant on a bois qui déjà boissé qu'il déjà va confirmer la grande dame Espérance. Donc Maramboza bien, Jeff Nzadi l'été à don dédié, Eric Mandala, donc Bambo Théâtre, ici Gauzali. Voilà ma patron, les boss Ahmed Achou, donc DJ Fatih vous salue, donc Bambo Théâtre, donc pour Nabike, moi tu n'as pas boire Hollanda. Et Bazolanda déjà. Merci beaucoup DJ Fatih. Tu côté dans la carte ben abisso ali solo. DJ Fatih, bani ba mécano ko comprendre moki, ba ka toucher musique wana batali papa roulage. Mais bah comprendre était DJ Fati
genre nini ya musique DJ Fati abetaka obetaka genre nini ya musique donc tant que tout tala tobité genre oyo kindaka na ba ifoblit nde toyokaka to ozaka côté ba rumba to oza UPN le roi de monde na massa à Palindo donc omoni DJ Fati na mitone na boye omoni musique ya lelo eza musique mo botozo tala soute ko ya betaka nini to kendaka nini non donc na minto yo ngai DJ Fati na betaka musique nyonso afrobeat afro house afrobeat slow donc décalé tout nga betaka mais la minute style onga na fula mikolo eza style onga na mikolo na fula afrondombolo afrondombolo par rapport ya kini moi na Kinshasa na minute bato belo romika wa afrobeat ba bosengi ba afrobeat eza ba Nigérian papa afro bon surtout bongo wana so na moni bongo na moni pena ki wana lingo kende kaka po au toucher innocent afro Congo afrondombolo DJ Fati bongo esa biso ni place wana pena mais muna mutana style na no loka muninga eko sala okuya bipo ya pena po Congo ba Nigérian ba na afrobeat ba Nigérian ba na afrobeat to mona ka ya mo MHD ayaka na afro na ye tu vois to moni ba sud-africain ba na afro house yo sikoyo so ne tende na afro Congo na afro ndombolo mabeza faika ngana landai yo kana afro ndombolo so na landi ba olobaki na landi te différence ni ezali ya ba genre musique na afro Congo to afro ndombolo mais différence exactement boroyo ka musique nini onga na obeta pona minute nde na bo net roulage na betele bino zaki afro house lokolo na betaki afro house dasa kisenga zaki afro house mais na minute sko na lingi na fula style nanga one nango mikoleza afro ndombolo donc yango na bokela bino nanu ekeko DJ Fati ko yoka ngoma muke ya ekeko eza mabe na ebisio ekeko na minute so na boki yango bato ba okima to yoka ngoma muke bana poto balanda na minute net nde to bokela bango lokolo to ko kaka na minute bokela bango lokolo na bokela bango roulage na boka dasa kisengi mais trop na baki nzoto kobina teka elongi apambe kobina yango na benga ngo ekeko mais non linga ndeko bimisa ngo mingi te po bato ba oyiba eloko wana eza danger yaka awa ta pa ri donc non linga ko binisa ngo mingi te donc elongi ka ndeko bina ba benga ngo ekeko ale satana mwana mabeyo sata satana mwana mabeya sata DJ Fati lidere na bango basata na konyata yo donc la minute on occupé tenga on y a tout le monde na minute DJ Fati papa roulage à fond ndombolo bientôt et keko bon comprendre que DJ Fati anani omoni mutabo mani yo aleki yo maele na tikeli bino na temps na tikela ki bino temps mais na minute kalate pianga chance au comprendre Palindo. Merci beaucoup to peso chance mais DJ ngai to beta penda moi c'était côté wana moi mukende ngolobi wana style oyo olobi oye nango wana est-ce que ozasi pena ekokota ndenge mwana oyo ndeko na bino oyo fabulous o ayembaka ba UPN aya na style na ya lobi o ezali musique ba UPN abi style la musique neza ba UPN est-ce que oyo ya nango pe eza ba style no do c'est que UP oya beta kaneza obino beta te si na comprendre moi mke yo mo le bibi ba UPN nga rosa UPN est-ce que mulwa DJ Fati pe na ndinga na bo pe na DJ Fati na vani bola legi na TV na ba ke o ngai UPN est-ce que bi UPN zana to ba bende bazoka yo ba UPN za bana o balataka ba polo minene milai na ba ketcha minene a le galanzela donc biso benga bango ba distrait. Alors pour bien ba kombo na ba district yango ba chance ki ba kombo mo benga ba UPMS ba sa ba district ba benga bango ba district mais ce benga bango ba district mais mutu na yo oyo so la na yi mutu na nani Gez Mawete so la bien na mutu wana yi na style wana ba bitaka bien makasi mais loko yi azonzima yo je monne ska bango ba solo mina uka ke yelo ba bazaka dans les bons bongo siko soki bango mbale ba solo la bien ndenge lo ba kenga pe fona solo bien nai mais aux amis intimes ya Gez Mawete ne to yo kaka oyaka ipana ye yo solo ba Gez Fabulous to Gez Mawete na lobby boye Gez Fabulous yende mutu ayobi ke non azo valoriser ba UPN yo lobby ke non ils sont d'accord dans terrain na lobby sko yo oza d'accord dans tandis que mutu na yo Gez Mawete azaka d'accord na musique na ye yango ngala tunite soki yazalaka d'accord na musique ne donc ngai pe fona za d'accord na musique na ye okozalaka na ye non tozalaka na ye nanda kuni bon to mekasu ko développer moi mon nga vendre na ma campagne na les vertes Gez Mawete vendre na ma campagne station ML ce que tozalaka na ndenge nini
Gez Mawete amutu na ngai, Gez Mawete c'est mon ami, Gez Mawete amasa na ngai. Donc le bateke tozalaka na te quoi. C'est yo kala na ozalaka wapi pour batu ba découvrir yo surtout totali bien le batu ba découvrir yo sous makasi zatang osalaki clip na Gez Mawete ya Paulina. Clip on a Paulina bosalaka na Gez Mawete. Nde sika oyo batu misusu pe ba yeba ki ote na logique ba ko mai ko découvrir yo pour ba mona ki wona ba misusu ba kendara mais siko tokozonga mo sima muke tant avant yo wana yo ozalaka wa posalaka no ni na Congo avant yo ya po kutana na Gez et là on ni de obeta ki mona ke kanga no kisasa. D'abord là on s'est là donc question tout ninga salinga bien par rapport à quoi mon grand pays et là on a l'or ils attendent nango baba rappelé ça et là on attend nango tu vois ngala zaki DJ Fatina zalaka DJ style on a tika ki DJ té mais je suis un artiste moi na bandaki na théâtre. Le lobby na ba moi DJ Fatima mi muta promotion na ba maison na ba kitambo magasin promotion lobby DJ. Amo beta na babar lelo artiste. Tu vois. Tango o tu nga ke pour batu ba découvrir nga lelo. Oui na saki no déjà DJ. J'espère que yo po ye bangeza to ke benga na clip ya Fabrice to na clip ya Gez Mawete. Nga ite na ba pona bandeko mususu. Oui. Tu vois. Et l'ingolo batege ta musu nzembo ya Gez Mawete mutesala nga to nzembo bandenge musique wana te. Non, donc ça l'a déjà déjà. Oh, ngana zako bunda non déjà attaqué DJ Fati. J'espère déjà que ngana no Fati né na boy. Ngana no Fati né na boy. Est-ce que que déjà na beta déjà nzembo moro boy décalé munduki na 2012. Non ça na Casablanca. Na beta nzembo wana mais tellement production les a quitté. Namona za bunda ba clip nanga ezaki pena ba qualité ba clip o ezaki ketege lelo artiste de comment ça il faut dépasser pena moi $800 pour passer le clip moi qualité pour que na ba chaîne likolo pour bandi mango net lelo te ka ba série wana et kendara no boy mais na bandaka da ko bunda na betaka série wana nzemo wana pour ba yebanga ba o ba yebanga ba yebakinga makokeza la ki malonga te tu vois makokeza ki malonga te mais lelo oyo na participe quand le bi na participe na clip ya Fabregas poser l'or nangam na pesa ki ozana tu vois Trokoma po déjà nga déjà na roma repesa net ba Gez Mawete ba biloko po mona na clip ya Gez Mawete c'est que Gez Mawete déjà ibakinga c'est que nazaki déjà DJ Fati donc ngelo bateke Gez Mawete afola ki DJ Fati pour le DJ Fati ba non Gez Mawete po ngai na pesa et danse nanga DJ Fati c'est que DJ Fati zaki derrière DJ Fati donc ozo reconnaître que non Gez Mawete apportait un plus c'est pas na yo donc ozo pour ça ne clip non fula ote il quelque chose c'est là ne biselo moro tango obi ko apporter un plus na robo yango te pour eloro nyonso ya portar mutu un plus o esali visibilité d'abord Paulina et peut senga be mo visibilité abatu mususu net exemple Gez Mawete amona masina na musuna machine eza bato ba yebenga misu ba yebenga mais tant on a beti Paulina na Gez Mawete na bato ba yebenga na machine te tant ba lingara artiste ba Gez Mawete tant ba Olanda Paulina ba sali pe basani ba yebanga non et apporter là un plus c'est ça mais le bateki afulinga non donc sur le bien full et ça voilà ça m'engage que yo mais peuple congolais mais bato musu ba yebika que non DJ Fati ndenga zana na ndenga logique ah koksa ne elo wasa na Gez Mawete ifula mo ndam mais ifula ngai te bakisela ngai pe mo visibilité mo ndam il faut loba ah oui pour nga zaki dans la visibilité te ebisa biso elo rondini ngo esala yo esala Gez Mawete pour apona kaka yo pour boya ça ne clip isaka par rapport à quoi elo nini arrive apona ngai te il faut loba bien ngane na pesa et danse nanga donc yondo kende ko luka ye o pesa danse ko luka ye te mais explique batuko bosala ka ndenge nini bokuta nana luka muninga ngai Fati nada na danse nangezo pesa makambo yo kakasi nana luka muninga ye mutalukanga oh Gez ne mutaluka Gez Mawete mutalukanga ngai allo DJ Fati c'est comment yaya ah yaya borna ou bien par rapport à super il y a best of the best par rapport à game yaya ngana pesa makambo bon ngoni tsengina ya nini oh tsengina est-ce que allez wa tout voilà game music ya isaka ya yo ah bon mambo tout na so izalaka yanga vraiment yango na lobi ngai la ko yeba papa eza makambo iluba maka est-ce que isaka ya yo to eza ya bébé Tchor bébé Tchor aza danser nanga aute pa nanga oh mais oui bébé Tchor aza danser nanga aute pa nanga mais tellement moni ne izalaka ke aza mwana ti amona muke
Moi, na ke na barbecue moko boye. Likola podium abini danse ya papa na ye. Ba filmer ye. Na kibomwana na ye wana. Bato ba monyango ça va. Ba publier, ba pandi par-ci par-là et panzani. Ebimi aye. Ebimi aye. Il veut reconnaître que comment aye. Tu ne reconnaître. Ngana sepelarne na senga merci pour participer à la promotion et danse na ngaye ba na Yesus. DJ Fati. Bo se zaki ya bébé nchorte ko gez mayo tabenga bébé nchorte pour. Fabrica tabenga bébé nchorte pour. Donc ce qui gis mayo tabenga ko isaka non pona danse wana. Danse na nga, pona nga kolo danse. Comme si DJ Fati bi DJ Fati artiste je na bini danse na ye. Tam sous à protéger yango et ko ngo na bar o ayaka place bande ko beta musique to azongo. Bongo na ngo ayebite ke DJ Fati lelo muta bebisa ba DJ nyoso ke lelo DJ nyoso komaki so azobeta na bar o na bimisi danse ya sika bolanda lokolo. C'est moi. Ah. Mais oui, on dit tanga bene na yo batuno bazala na makambo ngana na ngo lelo te. DJ beta obina azalate. DJ beta obina. Mais après ça maka ko continue ngoti lelo loketo kendati. Hein? Loketo kenda. Loketo kenda. Oh, babi loketo ici là papa. DJ Fata ko ko bina te ndenge makambo ezalaka. Zele keko ya okapene le kopena tantio tout à tour d'idor. Et keko zoyati. Et keko zoya mabe na ebisu. Dans son amuna ki bobi na bobi beta bobi na bite bolanda ko fitoni. Là c'est mo bobi beta ya prend. Na mona ki ngona na ba vidéo mo bobi ta ko sala boyi dans moko boya loketo bina kana loketo ça dit quoi? Tant on a vu ça va tenter tout à tour d'idor yo gati. Et qui est contre vendre awa. Loketo et si la raté. Na biso qui est keko ezoya. Moment ne keko. Bon comprendre qui est DJ Fati. Pour na biso ni na tikeli bango temps. Babi que DJ Fati za susute, DJ Fati si li banda beta roulage kana sute. OK. Kana si bino ke na tikeli bino tambo sarana muta bomba ni alekyo na maele. Kalate bo comprendre. Toroko manate kalate ba comprendre kalate ba mona eloko ni DJ Fati ayaki nango pelo ni DJ Fati azolinga ya nango. DJ Fati après avoir causé la pembeni ya Gezi Mawete ko beta danse wana kaka danse wana suto yemo nango ba bengyo lisu c'est pas Fabregas. Donc Fabregas peka yo mutuluka ki ete. Et yo mutaluka ki ete et yo mutuluki ete. Donc Fabregas ne mutaluka ki ete lo peka bongo. Bon yo mona pinga kolo danse na vandi bona ke luka rabatu ngai kolo elo. Babi yo ko marande danser ya Fabregas. Vous assire. Mais tout sur la Maramba TV, bah so balana ezanga ité. O kuma petit na ba clip na ye, ba la tiopé la maman. Mais yo éviter que par rapport il y a image par rapport il y a game. Vous savez le roi et le roi Pauline ce qui osana. Ba pesi na bango le roté. Mais ba c'est na danse no ba bina ah DJ Fati attaque ko le danse ba nini na ba trophée toi zwakawana na elora moto asepe na ngwa yi munene eluka ba pete le côté ko tsanga ka banga ki paza Fabregas Tony. Ya question banga te. Ya question na nous ya resonner nos relations. Tu vois? Tant ba bengelo DJ Fati danse no eza bien. To bina on ozana. Mais par rapport à game yaka opesa biso ngo okotisa elongi na yo po eza na bénédiction. Au moins l'homme so on va ba tuer ba so mais au lieu ne pe lino. To opesi bango ya opesa mo ya loenge ya sentiment après avoir ndemo bimi oki o ba convoquer bino tam susu na censure. Ah mais on peut biso te na pia bino te ndemo na protéger ngo e ko mbo pia ngambo. C'est ça le roi c'est que ba benga nga pona kotsa elongi. Na Alexa bango ke na zaki na mal na mutema mabe moko te na yaki na pesa ki bango na kotsa kelongi même Gezi Mawete pesa ngelo te c'est mon ami il pas benga ki ngai miaya et le roi des PC da mam na best of the best abimi premier et pesa posa la danse o bouja best of the best le roi danse wana te tant la silisi ateli ah nzebo le bosuna betani Pauline danse ni na Robina danse pesa nga makam ah te danse na Robina wa lenge boete ah marge na bina kuna pona masa na ngai. Mais na benga ya eza ndenge nini na bina danse na yo pardon hein soko accordé ngai na zo na bina zo na yo yango ya ya ka okoza na clip c'est le figurant tu vois na yaki na koti na clip na bagisa kusuna ba ide musuna ba pilipili na ba mungu o ezanga na Pauline na ba danse na bagisa ki ka danse moko ya kala ngono ni osala o do se gesi na ni na clip na yaki ne lo te. Yo mo na no te mutu mo ala nda biso to kimine to tebo to bwa ki bo wana no so ba bilo nanga. Ah
que ya moni tout pesa ngomole tout ça butoki. Tu vois, c'est ça. Donc les autres que ba pesa ki ngai nini ba pesa ngani ba pesa ngai eloko. Donc il peut pas fa a pesa ki eloko te zala kaka ko soigner. Ba pesa ngai so ba pesa ngai eloko. Pona lo ba ki exemple président Fabregas a pesa ngai mo eloko mo niveau no bangani. Mais siko yango tant ozu. Na bien ki ba pesa ngai eloko te. Ozwa ki yango te. Na par rapport à des relations pour les appenda kunanga. Mais au salaire sous deuxième clip na. Au salaire sous deuxième clip na. Ozwa ki so eloko te. Roulage kutu na salaire te bayi barandi. Oh. Au moins, il y a un ministre qui est président de la Net Fabregas a fait un peu de Rafati. Quand il y a un barre sur la bêta, dans votre instrumental, mesdames et messieurs, le Rassikalanga et Yango, le Kolo. On prend. Roulage, so, la prince. Akanga Kalibozo, Akanga gauche. Bon, manon, tout comme manon, le côté roulage. Donc, roulage, wana, et l'eau, roulage. Yonde tango qui n'est pas Fabregas, au monaki bango. Ceux qui 3 jours na ye to mutu na ye wana azo sala cri na ye ya roulage nde yo zwaki yango po ya obeta ya yoto yonde mutu bangonde ndongo lobiana ke musicien animateur ya Fabregas nde ay ko liba na comprendre so ba mam na loba to la ndo nga na loba ezani omoni nga déjà nde na boy c'est na aza na bar na obeta musique ilo na nga esika na bina rango na banga te po ezaka déjà protégé tu vois tant que protéger dans la bino yo so ibengo bimisengo wana banga te banga na na mbongo na ngai ya ngonde sala na vanda sikoyo ba bengi DJ Fati to vende boye totali concert mo boye fa beta ki quelque part ba biti lo mo boye yo roulage na yo wana ozo lingo bimisa sika ba nini tout ça ya solo wana kudanga la bimisi da roulage eza bongo na landeli na monike eza bongo na sani na tindi maloba mon président j'espère que na pesa ki bino lora liboso par rapport à game tour nga pesa bino l'autre bosse lora nanga alors ce bobi mise lora nanga que monike problème moko yeboé à propos ya mambu ya lora nanga ya roulage oyo ko kamwa ngote ko mona ngo tranchité pour nga na pesa lora te pour bazue lora nanga yebe président pas bien après réponse DJ Fati est-ce que muluwa nga revana na zo lora na yo ngai ba mise na nde basaka nini baela nga makamba mais po ezala mabeti yaka to solola oza famille wana nde basololaki na ye eza ndenge nini te moni bongo na yo Fati boma yo fundanga to samba non président na fundo te c'est là tu vois et le eza ndenge nini le eza boeta kutu nde to boye to lobby déjà to bana déjà clip bani DJ Fati fungola mutema ngabite na kofunga na mutema mais président moi comme des fois par rapport à Guillaume peut-être que ça bien te et c'est ngini te po esenge loko pona funga mo mutema sola ta moi et loko mo ya bien et ça la kitoko tu vois na pesa danse na tsapene elongi mais na biso ke eloko o fara la zwa yango na zwa te donc contrat na boyoka na Fabregas yango na zwa te yango pende sala ke no bino ba bokata relation te to kata te soki ndeni te mais na ndenge ya bien donc na kipana nga sou makambo vraiment ya Villa Nova te mais pourtant Fabregas a ngena posa la zalaka na ye donc contenu ko sola na ye mabende wana président nga na pe na problème na été mais na kipana nga ne vraiment ma mususu ya donc oza problème na été mais a solo lande mabe na mbongo tout ça clair que dit Fati bana na biso na bika oyebite soki mbongo soki ni tamu to soleil mutuka oyebite donc abika ke makambo oto sola ki na faki na zo pona roulage donc yebo zo bomba yango na zo ati yebo zo bomba corps nga na biso ka ke yango na zo ati si basi ba bimisa corps zo bomba corps donc abika yango na zo ati. Merci beaucoup. To continuer colonel Edgar Manzela na Pointe Noire na bi kolana nga Dej d'Eric Amani motema ya Marie Claire Yanganda na Londres na bi ke bozolanda ngai na bosanité Basil Kitoko na Londres bozolanda nga mbote na bino Innocent Machaka na Londres bozolanda nga Mike Konzo na Londres donc mbote na bino tozo continuer ka émission na DJ Fati bino mo bongo na ndenge makambo ekende.
Voilà, nalobaki tangu nanga ekoki bataki tembe. Tobini pelo kete trop, siko toke na lokolo. Simba ye. Lokolo, 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 lokolo. Voilà, il faut bien danser comme ça. Ça c'est la nouvelle danse lokolo. Hey, lokolo, 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 lokolo. Mama, Tolega. Lokolo, 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 lokolo. Hey, mama, quidi yaya. Yeah. Lokolo, 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 lokolo. Voilà, mesdames et messieurs, il faut qu'un toto, pour bouger un toto, toquer dans le colo. Ça c'est la danse lokolo. Chimbaye, Tangaye. Olemboma, Riten et ses quatre motos soro, des bombes. Ezanga, Sigo bini lokolo. Un peu de bras, ok, va. Loboko, 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 loboko. Hey, mami. Loboko, 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 loboko. Voilà, bougez mutu muke, ok. Mutu, to bouge mutu. Mutu to bouger. A bouger mutu, bouger. Allez ya bouger. A bouger mutu, bouger. Voilà. Tu causes un lokolo. Ça c'est la danse des pieds. Ouais ça maman n'a pas de bagnata babrr. Ok. Lokolo. Lokolo, 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 lokolo. L'ingénieur Alex Mboba le Bissicaro dans genre au compadoraro. Lokolo, 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 lokolo. Merci beaucoup bino bande kono so boutu landa clip lokolo na si bo sepeli nango ndenge boutu kotala yango ndenge DJ Fati asalela ki bino bana kisasa bino bana poto bolinga musique Congo mais DJ Fati na ebité to so ngano mo muke po batu ba ya kokamwa et comme le roi théâtre monika mutu mo boye to za ki boye to changer mbamo poni o sa biloko o changer boye pona to za ki ne lamba pembe jean o changer mbamo ko o supo o sa be pola sa batuni mais toi na bilamba toi na kito c'est la climat toi ne langa on prendre moi je suis artiste non toi na ma campagne parler en haut donc ça rapport pas comprendre que nous a parlé non toi travailler na moni mo ebimi par rapport à game na tsaki ba mais sharp banine na longo la tamo le mo climat pepe ko tama beza au foot na ma campagne yo na mbom ah bon mutambo to foot na ma campagne yo mo foot na ma campagne li palango ba grand pays ce que pendant le colo wana il on y respira yo non pour osala dans ce le colo déjà na lo ba ke ngana za créateur ngana za musali le colo wana yango esala ke fabricaza zwango ba beta nzoto ebina te le colo ebina car bon na ngai c'est là non bana poto bana kisasa vérité ya couleur des artistes yango elengi nango yango DJ Fati alobi ke lokolo oyo fabricaza bina dans ces lokolo zo bina kaka nzoto zo bina te izaya yi eso confirmer na bana kisasa pe fabricaza bazo landa yo mais la confirmer te yo ndimi ke lokeza nga te pa marabu na bandili bomona banolo bana TV poti no lo ba na bi ke fabricaza otala bato belé ba otala et lokeza nga te no lo ba poani nzoto ebina te lokolo ebina kaka eza ngai lokolo o déclarer yango te lo la dans ces ngai nzembo eza ngai nde bazwaki yango babakisa ngora bilangi nzoto ebina te lokolo ebina kaka mais voilà ce que ça désert bon pourtant on appelle ça que ozana ayi na bimisi lokolo ba yo zo lokolo natali ke famille na bomi moto mais tangu nde ba ye ko zo siko roulage bazwa ba yiba ba senga te nde yango commerce ko likambukete et comme makeli kamo bo ceux qui nzembo bimi
tokosamba. Mais yo soko zokelo wa Fabregas ndina yebela bango ba mission ba ramite ya mabe balinga ba kangiso po mission Kongo ba makasi na justice. Ya makasi nangela zono ndengeni. Nangela zono. Le roi laisse ko mabendeza ozo ko ignorer que non alesa eloko. Na ignorer te na lobi ke ba contrat au sengaka ke ekokisama ndenge tosolaka pona roulage na pesaka yango apesa ngango te. Ah, donc mibeko tosolaka o akokisa yango ndakokisa te. Yango na benda nga na benda nga nzoto. Na tika nga donc na minute ndeza boye ekeko. Déjà na romo de publier on a ba plateforme nyonso na minute na o artiste nyonso romero ibaka ekeko. Nga na problème te. DJ Fati comment na yo oza vraiment courageux parce que le long na kisasa na ba confinement mais na ninga ba information na ba WhatsApp tozomona yo nengo za boye bana poto ba Hollanda yo le 30 oyo il paraît ozo préparer moi show moro boye ba initiative wana nyonso tongo sala ngozo banga te batu ese pe no tondisa batu bina na kisasa batu ba ye ba putelo na boyo yo DJ Fati na kaza na kisasa e boya ka batu po ba yo ka nini ya yo pena apa lindo nabia omoninga ba marambo dana le ka ona ni olobela ngo su mingi te na auto beta 5 ya CNL art CNL 5 ba auto fêter art to beta kina ba ya nyoso otanga ba kombo bango nde basimbi kin basali na bwe bon soki DJ Fati ze lorote na kin CNL et Robin appelle DJ Fati et ça les pib na CNL et ça les mambo na beti ba kitai na opo ba na ferret cher ba kitina o zika mo oui obuma ba kitaki na ngai to beti Fabregas to beti ndule o to betango Fabregas ngai oui que no mo Samarino oui no sala la clip na Fabregas na mo mo ko ko leader ba UPA nani Gez na masala biso DJ di Maria oayimba mbeya to beta ndule wana so ngo bakitaki na Fabregas pe pour Fabregas pe lorote na sepelika pour confirmer que musique ba UPA te na confirmer ngote nga ko za UPA te na biya ya o tanga ki wana soki leader ba UPA nga mais batu bazoyo ka musique wana te papa musique ba UPA mamni no lo ba na bia est-ce que pesa bana poto balanda biso na bia est-ce que pesa biso no différence entre ya DJ na ndenge yo beta musique na mundo sa beta musique na bar aza DJ na bia ovandi pena boye osali organisation concert mo ba papa minene balati ba kosimba e pena bavandi ba yo ka biloko wana pena wa yo ka wana pena pe ba yebe ba vandi ba mais aza DJ pour DJ mais nga sikoyo entre yo na ye mais nga sikoyo nazala ba image o bat babina ba roulage père alati pena kosimba zane kaka pri aza l'aise obunda te azane kaka nga na binisa père pena za va inera lokolo awa obunda te na mono un problème na ye na mono c'est comme ça un problème na ye ale satan na mwana mabeyo satan eki ko na biso eza mabetala kala miso siko bato ba bina te nyoso ko bina te to bina saka elongi merci DJ Fati to okeni na yo siko DJ Fati c'est comme si ba respiration na bino ba artiste ezalaka trop sur bêtise ndenge na omona so tali ba musicien tout na kati ya Congo ba komolinga ba yembaka bêtise po eloko na ye esala succès na yete soki opoza na ba ligne wana ba musicien nyoso me mutu nyoso te yoka roulage so ka bêtise na kati oka lokolo oka bêtise na kati mais eloko non batu ba yebite oyo na minute oyo na ba réseaux sociaux na batu na yo tout maku est-ce que olingo expliquer batu nini mais il faut ebelo ninga na tout ninga na beti lisolo mais lisolo pour moi que na intellectuel na za muto na leka la bande de l'école na faire comprendre batu yango lobi eza na album ozo ya yango na bagi ozo ngisela ngaranza pona esaki batu na vanda kinanga nga nazolinga baye kotalanga nza epai ya papa moi aye na gilette tala lobi na kata makuku yango ebimisi makwa nza tane eloko bongo bana na lingana mama bano bavanda na poto mama bango bando expliquer bango ndeni maku oye maku ibulu bano place wana tayo na bien makuku yango ebimisi makwa nza na tomata linza nza na mira makwa ngai na beti mukiki na ndakwa manza nza merci beaucoup merci beaucoup merci que côté ya mabena kimi na ngai yango pona luka problème te na boyi na bebisa bana bato bana poto ba comprendre que zo défendre na yo émission za Kambangonga DJ Fati programme nini bato nyonso ba Hollanda yo na poto o tout balingaka musique ya Congo balingaka ko soutenir ba jeune oyo ba oya ndenge bino boyelo na ba innovation ya sika bazela nini pona ne oyo album oyo kobima na
fin année tout en 2021. Yango dans le baki, mesdames et messieurs, tenez-vous prêts déjà. Bientôt new single DJ Fati leader, 3 titres. Ikeko Bina na ndenge na yo Nanza. Donc j'espère que décembre d'abord soit déjà titre moko déjà Ikeko. Surtout que na janvier déjà, le 1er janvier voilà déjà donc ça da deuxième bord, février, mars déjà troisième bord kobima. Mais tenez-vous prêts déjà mesdames et messieurs, Mabe Eza. Donc j'espère que le numéro on appelle ça numéro Mbango. Donc si vous avez besoin de contacter DJ Fati sur WhatsApp, appel numéro ça plus 243 82 98 49 932. Numéro ça plus 243 82 98 49 932. Merci beaucoup DJ Fati na siri sur ça ma bango pesa pour ce succès émission. Ma bango mingi na boira Jeff Nzadi l'été ta don dédié. Eric Mandala le docteur des ignorants. Na bois que le producteur des producteurs d'Ikambala, Jonathan Mutambala, l'architecte international, DJ Fati Voussali, na robo ça n'a jamais fils à papa Dani et bébé Christiana, bébé Jikato, Abibala Langai Kalate, Baoke Mikilio, Baoke Tangakuna Bagé Vanda Kuna Libela do Anakini Soute Bala Baobe Batro. Vous êtes au bébé Sabana, Bana Baninga. Biso bébé ça va ninga net moi kasozu ayo tindit bona tinda te moi nga beba kina ezayo mo te bino no so boma bongo nga za parent nga bébé ça bana batuté. Merci beaucoup bandeko nanga nyoso bolanda ke émission na bino couleur des artistes ou les karana HD la Congolaise TV. HD la Congolaise TV nema kamudo c'est lui qui boude na kaboudé, c'est Christian Palundo qui parle babito komi na souke émission bino moko bolandi couleur des artistes ou les kaka chaque samedi na couleur des artistes na pesi artiste artiste munene o pazoya na lokoloka ya koyemba mais chaque lolo na kati ya kanlwano na bosanité kopesa Ige Sadisa les grands caméramen na pesi epembote na bosanité kopesa ba enyoso ba soutenara biso émission salema kitoko Prince Yaweli Mystère Versas na Boston na pesi ombote na bosanité maître 17 ne motema ya mama Bibi Nadine aux États-Unis na pesi ombote na bosanité Bovik Fwamba na pesi ombote Dej d'Eric Amani, motema ya Marie-Claire Yanganda na Londres, na pesi ombote buska bozolanda biso, donc couleur des artistes yangoyo. Angel Moussoaili Makizembe na Londres, na pesi ombote, na bosanité ko remercier bande konanga autosala na bango, musala équipe nanga mobimba, na bosanité ko pesa merci na cordon, notre cordon Joseph Ekombo Mangoto. Donc mobalo aleki mosinyata banelengi, na bosanité ko pesa mon caméraman MP4 Kanku Mulumba. Donc bato ba cadre mission Oisal Mandenge Salima. Donc Abeda Chou prêtre na bosanité Alita Chamala yo zapenda poche émission na binango couleur des artistes na bosanité Yves Ndakwanzambe fondation Yves Ndakwanzambe et mami la fondation totike bino DJ Fati apanzama muke ya eloko ezoya après tozonga na clip na régie. Merci beaucoup, bye. Aleliga ya bwe ya gotumba Mama somelanga ipilipila 200 tangangra Toko kumisa mokonzi kwanga chese Ali ibedre ko pa mai dan Bayaya coronavirus koti na mboka vanda na ndenge na yo Ata mwa solala kana ye na ndaku alala na ndenge na ye emetre Bina na ndenge na yo bientôt et qui est balobi nzape zoya par rapport à Game donc tenez-vous prêts. Ça c'est DJ Fati le mystérieux, le Jésus-Christ de tous les DJ d'Afrique. Moi, DJ Fati. Donc bambo théâtre na ba DJ nyonso o balinganga DJ Fati balobi le 30 juin déjà makambo. Alors mesdames et messieurs, chaque samedi retrouvez-moi DJ Fati avec le mission Award mix direct sur Facebook. Sur Betika Award na Facebook déjà. Alors balobi bientôt déjà sur vous avez besoin de l'actualité, ba clip, ba événement sur DJ Fati bientôt déjà DJ Fati azo signé avec la HD la Congolaise TV. Bon là na bablo na ngano sur la page auto sur la minute oyo. Espérance c'est bongo. Quand prêtre mère, ya le bezanini. Marambu yango wana donc artiste nyonso coupe Volca DJ Fati Voussali check yango nde marambu